Koubou Kanate, Sabounina Radi TV. Radi TV. Théâtre à sol, pas film à sol, pas gag à sol, pas émission à sol. Radi TV. Ma amoisa. C'est Manuel. Bon, laissez-moi laisser un peu les Africains, je vais me concentrer sur les Congolais. Les Congolais aiment dans la famille qu'il ne soit que lui qui travaille. Tout le monde vient chez lui. La belle maison, c'est lui. La belle voiture, c'est lui. Weston, c'est lui. Le français, c'est lui. La défense, c'est lui. Dès qu'il voit un petit neveu, commence aussi à se débrouiller, à atteindre des choses que lui, la haine commence à monter. Je vous assure, il n'y a aucun Congolais qui n'entrera au ciel. Je vais le répéter. Quelqu'un va se fâcher, mais je m'en fous, je suis moi-même Congolais. Aucun Congolais, que tu sois de Brazza, que tu sois de Kinshasa, tu n'entreras pas. Parce qu'avec notre comportement, si on va au ciel, on va même litiger Michael, on va faire la guerre à Gabriel. Voilà pourquoi il y a un pasteur aux États-Unis, il a son église dans une contexte. Bonjour, bonsoir, bien-aimés, shalom, shalom, baninga katinankolo. Toi, il bosse na message, ton émission, tout ça là, na mosali monene oyo bino tu boyebiye na kombo ya Blanchard Mayele aza pasteur monene na kati ya mboka na biso. Toye kosolola na tina ya masolo oyo peuple congolais amonaki yango, elekaki mingi na ba information batutu balandaki na ndenge ndeko moko oyo azwaki mokano ya koloba mabe na tina ba congolais. Yango toyambeli bino mosali monene ya nkolo oyo aza na message alingi kolobela ba peuple nyonso congolais esika bozali. Bonjour, bonsoir, pasteur Nabiso. Ah, bonjour, bonsoir, ma bande de nyonso de partout bisika bazui libako ya kolanda biso. Ils ont dépendre de la air ni yo kolanda la biso. Vraiment, bonjour, bonsoir. Nzamba lola pambola bino pour la disponibilité na bino ndenge vous permettre biso to kota na bandako na bino to solo la momke. De la part ya Oyo ezali koleka na kati ya Église Corps ya Christ. Je suis votre pasteur, le pasteur Blanchard Mayele, résident en Finlande et dirigeant de l'église Sion, awa na kati na mboka na Finlande na précisément na ville ya Helsinki. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Tout ce pays makasi, j'espère que batu nyonso bokoka moitié comme on a pasteur Blanchard Mayele. Ezamba liboso te to invitaki liboso na intervention ye to invitaka ye na temps nécessité. To to moni likambo ya makasi ezali yango to bengi l'homme de Dieu aya ko éclaircir to ko lobela ba congolais esika bazali. Bandeko na ngai na kati ya télévision toza na poza na bino bandeko oyo mingi bolandaka télévision bozwa ka temps ya kozwa ba to bengela ka bino batu oyo balobelaka na tina ya mboka na biso kobongisa ba âme oyo elingi kobunga. Pasteur Blanchard to sepeli na koyamba yo zana rumeur to vidéo moko circulé bon nayebi ke osopesi ba congolais yo sombote yo en tant que moko oyo batlaka ba mpate ya nzambe message leo landaki vidéo ya ndeko oyo asalaki to ebité pour to ebi na no santé za malamu pour nzambe to moi ba nzoto za bien to bike nzambe abateli yo et moi question pour na concernant pasteur oyo alobaki na tina ba congolais. Oh, merci Ndeko Emmanuel ndenge au permettre biso to ya ko répondre à l'invitation na yo ndenge obengisa biso vraiment ndenge lobi on kaka to se présentera liboso à peuple na Nzambe ce qui nécessité ezali surtout yaka te po toloba enoka pour na sentiment koloba to yaka po to sunga milimo to yaka po to sunga ba âme parce que musala biso to ali ko sala eza juste pour na ko récupérer ba âme oyo baza na monde à ténèbres to mema bango na royaume ya lumière oyo ezali royaume ya Christ. Vraiment toza wana pona musala wana et pona ko répondre à la question na yo sur vidéo oyo il y a je ne sais pas si je peux dire il y a collègue pasteur c'est un frère c'est un ndeko congolais qui a tenu des propos là oyo vraiment
esungi église te, esungi basali na nzambe te, esungi bana na nzambe te. Pour nga réaction na nga na poko na lelo eza ba réaction mon côté que te ko soutenir ba propos on de quoi na lobaki eza ba propos moko ya destruction, eza ba propos moko méchant à l'égard des Congolais. Ngai nazali, je ne sais pas si ce frère-là vraiment est un véritable Congolais, je ne sais pas vraiment tout ce qu'il a tenu comme propos à l'égard il y a Congolais, que ce soit il y a Congo Kinshasa, que ce soit Congo Brazzaville, parce qu'il a insisté qu'il est en train de parler pour les Congolais, que ce soit à Congo Kinshasa ou à Congo Brazzaville. Donc, donc les deux Congos, donc ce sont des propos oyo, des propos méchants. Il y a un autre salibo dans Zambie, Bible, sur un livre oyo. Et kosakate, sur un livre oyo, ba promesse nango et ça accomplissera toujours et ça ma commune ensemble. C'est la parole de Dieu. Et il a interpellé yo pena yebisayo. Cela ne veut pas dire que mutunyoso oyo asimba la Bible, il est appelé pasteur. Mutunyoso oyo a tellement apona côté ya devant la foule que c'est un prophète. Parce que Bible est dans la raison que batumsusu bakoya mais bakozana bango ya nzambe te po to kende pena musika te ngali nga kotanga vraiment bakomi na nzambe po epesa biso lumière et puis to seulement commentaire à propos de quoi na lobaki et ce frère il a parlé tout ce qu'il pouvait parler à propos ya ba Congolais et na loko oye simba kinga makasi que ba Congolais bakokota lola te. C'est ce qu'il a dit na côté à soukra ba conclusion na ye à part koloba ba makamno so koloba ki Congolais alinga te moninga bonga Congolais avancé Congolais so à côté l'église na yo tout ça et il parlait ça en français donc c'est-à-dire c'était l'image ya mabende ya Congo oyo ya bandai koteka pona mokili mobimba ba mona que les Congolais sont des mauvais gens personnes. Na Matthieu chapitre 7 na verset 15 Bible lo Bible. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Bible est claire. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Bien-aimé, naloba ne bandel ce qui est dans le livre oyo eko sakate na nyoso oyo lobaka ce qui est dans le livre oyo makamu nyoso ekoma et s'accomplissaka eza makomi na nzambe donc makambo tozomona lelo nzambe sakebisaki biso yango nzambe satalisaki biso deja tokomona makambo donc lelo tokomi na phase ya accomplissement yango na lobi ke eza mutu nyonso te ke oyo azosimba Bible nde c'est pasteur, bien c'est un homme de Dieu. Yango Bible lui gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais en réalité, ce sont des loups ravisseurs. Bien aimé dans le Seigneur, je viens répondre à ces pasteurs-là qui a tenu des propos-là, qui a dérangé les Congolais, qui a dérangé le corps de Christ, qui a dérangé les hommes de Dieu, qui Congolais, mon côté à Kokota Lola, c'est un pasteur Oyo, c'est un antichrist. C'est un antichrist, donc il va lancer pour accomplir les mission antichrist. Donc, mais au sein de l'église, il y a la Bible, il y a des vêtements, il y a des brebis, mais en réalité, ils ne sont pas des brebis. Ce sont des loups ravisseurs. Donc ces pasteurs-là, c'est un loup ravisseur qui s'est infiltré au milieu des brebis pour détruire les brebis. Pourquoi tenir des propos pareils que les Congolais bakokota lola te? Vraiment, mutunyo sasambela pa kota lola. Papa, batwaloba ke to sambela pon intérêt te, nga sambela l'intérêt. Na ndimela Yesu pon intérêt. Na pesa vi na ngai pa nkolo pon intérêt. Intérêt yango eza nini? Eza ko bala te, eza ko bota te, eza ko tonga bandako te, eza ko soma mituka te. Intérêt yango eza ko kota lola.
eza kota lola mais mutu moko atelemi alobi ke ba congolais ba kota lola te donc ceux qui a kota lola te il peut pas empêcher d'autres congolais pour ba kota lola parce que yé moko na kota lola te c'est lui qui n'entrera pas au ciel c'est lui ce pasteur là qui n'entrera pas au ciel mais moi j'entrerai au ciel parce que na ndimela Yesu Christ lokola nkolo pe mobikisi pour na kota lola. Mais pasteur nazongi muke na sima ko lakisaka ndeko na biso pasteur o alobaki ke ba congolais bakota lola te pour na balinga vanta to nzambe na bible wi ke nzambe ayi pona batu mabe ayi pona batu malamu te. Pourquoi to senga délivrance ya batu? Pourquoi to linga to za la malamu devant nzambe? Mais comment y a pesi ba propos que non à certain point de gens na vie ya ba congolais. On est là au point. À tel point que non bakota lola te. Veut dire il n'importe à lola assez à mon idée ba mentionner que non congolais bakota lola te. Mais c'est comme si tu dis que non batu mingi ba ya ko tubela. Na yi muto bilamba na ko changer bilamba là na ta bilamba pour ko bomba nzoto na mais na za muto na ndimela nzambe. Na lukambo na mena il a emusu apparence ya komona congolais. Aza congolais peut-être on habite famille auta mais oyo toza ko pesa réponse attaque ba na nzambe. Na moment oyo bato honnêtement toza 40 jours 40 nuits yesko azo misa ba propos tenir pour na ba congolais ba mi pesa pas nzambe ba semble pas nzambe aza ko lembisa milimo to azo ko lembisa ba ndimi na nkolo to aza ko pesa ngo courage. Mais bien aimé, je pense, Papa Emmanuel, na otolo bango na verset ototangi Bible ce sont des Bible gardez-vous des faux prophètes, ils viennent en vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Donc, loups ravisseurs, tant au milieu des brebis, il ne vient pas pour encourager les brebis. Loups ravisseurs, tant à s'infiltrer dans le milieu des brebis. Ayaka te pour caresser les brebis, ayaka pour dévorer bango, ayaka pour détruire bango. Vous comprenez? Et ce pasteur-là, quand il a tenu des propos pareils, donc il est venu accomplir la mission de son maître, qui lui a envoyé, qui est le diable. Et mission nous doit accomplir en Europe, au sein de l'église, affaiblir l'église, détruire la foi. Il y a peuple dans Zambé. Il ne vient pas pour encourager, qu'on tenir des propos à Boy. Il y a un zolo baboy. Vraiment, nous en tant que Congolais, il faut tout comme à un niveau, on a conseil à appeler ça Congolais. Congolais, il faut tout comme à un niveau, il y a qu'à sanctionner. Vous comprenez? Tout comme on a niveau à sanctionner et qu'on a bien. Donc, c'est-à-dire, Moutoumoko aille à tenir des propos moko ils ont tenir te sanctionner. Que ce soit à niveau à l'église, que ce soit à niveau politique. Moi, j'ai béni Dieu. Quand ils ont se passé actuellement à Katamboka. Quand les politiciens congolais ont conscience pour sanctionner. Hein? Pour sanctionner les gens qui ont pris le pays en otage. Les gens ont eu conscience pour pas sanctionner et Sengeli est de même que ce soit pour l'église. Congo, là, il faut aller à niveau de sentiment. Tout à niveau de fanatique. Et là, les Congolais sont trop fanatiques. Que ce soit Moutouala Salamabe, mais les gens sont toujours derrière lui pour l'acclamer. Moutouala tenir des propos pareils en principe. Dans quelques prochaines, il faut vraiment se retrouver quand il y a un baba. Mais Aroya, Arokuta Congolais, et il commence encore à prêcher. Or que, si vous avez conscience, pasteur Aboye, même des médailles, il ne faut pas continuer, va commencer à sanctionner. Et puis c'est un pasteur, Oyo, a un devoir. À tel moment, soit église, le peuple dans Zambie, qu'il demande pardon à propos Donc, il n'est pas venu encourager l'église, il n'est pas venu encourager les enfants de Dieu, mais il est venu détruire la foi. Il y a peuple dans Zambie. Amen. Na oyo lobi eza malamu mais eza to regretter na ko mona ne bandeko oyo vidéo ya pasteur wana j'espère monde entier ba congolais tout ba toucher ngo ba Brazzaville ba tout ba toucher. Mais ba vidéo oyo eyo sala pona côté ya ba congolais oyo za kozongisa bana nzambe mingi bola na bonzambe mingi bola na ngote. Mais vidéo ya pasteur wana mututu chrétien nyonso église nyonso ya monde entier ba yebi ba propos tenu ya pasteur wana. Ndeko na ngai boza posa bokonzi lola. Tolobi awa
yo mwana nzambe oyo yambi nzambe il faut koyeba nini ekosala wapi okende kotia lokolo na yo na église okei ozoyamba nzambe aza kopesa bolingo to aolakisa nini na makambo ya boye bokuti pasteur alobi ke yo congolais okota lola te toza oui aloba na français toza ba camerounais ba to ebele mélange na mais yo congolais na kati na yo obeti maboko olobi amen. Est-ce que ndeko nango za libota na yo na Congo est-ce ça malamu eza ba émission musu bopanza po na Congo a biso to ba image ya ba bila muntu alongo bilamba boko partager ko ta ba 1 million de vues à 7 millions de vues mais ba message oyo ba pasteur o ba ozo temps ya ko prêcher bino boza ko partager ngote boza ko landa ngote parce que biso to longo na sentiment toza ko mi fingisa biso moko to te la lingala parce que moto o aza na Angleterre aza congolais aloba anglais mais langage na langue na ye maternelle atika ngote o aza na ba pays musu to ba pays différent moto na pays na ye ba langue parlée ya ba pays est différent mais lingala etikala langue na biso to la kisaba na biso mais ce que nate ya ndeko na na lingala te pourquoi message pe eza limité quand na Europe te na Amérique te eza te kindaka po oza pasteur bon no partout et qui maintenant mboka bien pasteur terre na pays boye to na ya partie ya na Congo na biso ndeko na ngai to me ya kotala eloko nini to kosala pasteur to sepeli mingi na ndenge olobeli na ebité sur ça monsieur mon opesa mais to kozonga pe na koloba à partir Congo to moni que non ba politicien elo basali balakisi makasi ya kobongisa. Je pense que notre lobango a elokutuna lobana bike nga eloko wana bandai ko zela congolais akoma na niveau wana ya kolongwa sentimentaliste congolais alongwa na niveau ya ko la fanatique congolais za la mutu ya ko juger le mal que za mabe et mabe eza mabe et malamu eza malamu ozomona soko moni batu bazo acclamer le mal ba komisi yango le bien et le bien ba komisi yango le mal en tout cas wana to comment vivre na monde mususu donc yango wana ba propos oyo pasteur oyo a tenir en principe faut église na ye et sanctionner et ceux qui pasteur wana il a un père spirituel un papa oya botaye na kondima donc aye baki na vie na ye abimisa produit moko za meilleur te ozomona produit ya ndengo wana et surtout tangi sur verset mon na Bible awa na Matthieu chapitre 23 Matthieu chapitre 23 Matthieu chapitre 23, verset 13. Bible lobi, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes les royaumes des cieux. Vous n'entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Awa Yesu azoyebisa ba pharisien. Alobi malheur na bino ba pharisien ba scribe. Boza ba hypocrite. Pourquoi? Parce que boza bato oyo bozo kangela bato nzela na bokonzi na likolo po boyebi bino moko bokosa nini bokokota te. Et ce pasteur là lokola ye moko ayebi ke ye moko akokota lola te parce qu'il est conscient qui a kokota lola te lokola yebi ka kokota lola te il veut aussi fermer la porte pona ba misusu bakota te yango wana Yesu ayebaki makambo ke ekoma azotelemela ba scribe parce que makambo oyo ebanda même na temps Jésus ebandele lote donc ebanda depuis na temps Jésus et Jésus a dit ça ba scribe a dit ça ba pharisien boza bato mabe boza ba hypocrite boza bato lokota lokola boyebi ke bino boko hériter royaume des cieux et botelemi po bo kangela bato porte pour bazwa accès ya kokota la bokonzi la likolote et ça de même pour ces pasteurs aza candidat ya enfer et na maître na ye Lucifer lokola yebi ke a hériter royaume des cieux il veut fermer la porte pour les Congolais. Bien aimé nanga ebisayo Congolais za mutu malamu je pense autant loba awa mais ndenge nini nzambe asenga biso to ya epai na ye na mabe na biso c'est vrai soki mutamala mazaki na mokili oyo mbele Yesu Kristo ayaki te Yesu ayaki na mokili oyo pona bato mabe
Et ceux qui Congolais za mutumabe Yesu ayaki pona Congolais abika. Ozomona. Zaché akutana na Yesu. Zaché zaki mutumala mute. Est-ce que Zaché zaki Congolais? Comportement Zaché zaki ko affiché. Zaché azaki Congolais te. Mais voilà ce qui était la vie de Zaché. Mais les jours que Zaché a fait le rencontre avec le Christ, il a confessé. Donc, Muto Ayaka et pas Nzambe na lolenge o yazaleli, Nzamba yambiye na lolenge na ye, et au fur et à mesure à s'engager dans le Seigneur, Bibelobi, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles. Bien aimé Congolais, cause de la Mutumabe, mais s'il vient dans le Seigneur, comment la Mutumala, et de nater Congolais à Mutumala. Le Congo est victime, il y a Makambo, toujours vivre le lot. Pourquoi? À cause de mon thème, Congolais. À cause de mon thème, Congolais. Na évité pasteur, on se rappelle na bapaya. Papa, biso vani na bapaya. Ngana mona, na vanda 4 ans na Maroc. Na mona ba Nigérien, ba Sangani, ba bomi muninga la bango Nigérien. Pour 50 dirhams. 50 dirhams est dans la valeur, il y a 5 euros. Bah, sangani, bah, bomi, mouninga, la bango, bah, timoni, peli, boulot, bah, enterré. Mais comment là, comment à niveau, à la comment à niveau, à la vraiment, bilo, moussou, lelo, bah, toi, dosta, la internet, pour m'okile, mon bango, mais il faut te tenir compte, il y a mes limo, oh, yo, yesu, à koufela, qui n'est kolos. Et ce pasteur-là, en tout cas, c'est un pasteur qui mérite, il y a qu'on l'a sanctionné. C'est un pasteur qui a mérité, même la Bible n'a pas boto lango. C'est un pasteur qui a mérité, l'église n'a pas vidé la bande, et comme un vide. Parce qu'un pasteur qui vous prêche que vous n'irez pas au ciel. Ce que vous avez un pasteur à Bongondé. C'est l'antichrist. Tout fait. C'est l'antichrist. Bandimi fubo bima na kata église wana. Bo sambe na nzambe a orienté bino vers le vrai pasteur o ba komema bino na lola. Parce que tout sambe la rapporte kota lola. Papa mkono moko Pierre atuni Yesu. Pierre azaki pécheur. Atuni Yesu. Abi mais Jésus totiki yo, totiki ba ndako na biso. Totiki bozui na biso. Totiki bana na biso poto landa yo. Eza poto zwanini. Et Yesu alobi mutu moko te atika nyonso po alandanga et puis aperda. Na siècle oyo bokozwa au centuple et na siècle à venir bokozwa bokonzela likolo. Ozo comprendre. Donc mutu aboye siko alobaki bino bokokota lola te. Vraiment il faut tout telemela ye église na ye ekangama mboka o pasteur wana azali ba pasteur ba telema ba contribuer ye ba membre église na ye ba vider église wana ba ki no sambela ailleurs parce que pasteur na bango c'est un agent du diable. Donc na bateau ba osala ba plein à coronavirus pour détruire l'humanité avec ces pasteurs en tout cas ba bateau. Amen. On a solo parce que peuple de Dieu le bas mi pas musa nzambe za solo yo oyo beta ki maboko na kati ya église wana yo congolais batangi pe congolais babi okota lola te yo siko oza pembeni ya pasteur wana na kati na yo na bomoto na yo. Et puis les gens sont là bazolo ba amen. Amen. Est-ce que batu ba yeba importance ba yeba la signification amen? On dit mieux, d'accord. Amen, que cela soit ainsi. Oui. Et quand le pasteur dit que vous n'entrez pas au lola congolais à kokota lola congolais à Kinshasa na congolais à Brazzaville baza pe na église ba tempe ba lobi ba amen. Ba lobi amen. Donc et ça la mabo congolais ndengi ya congolais loba amen. Oui amen. Est-ce que ndeko na ngai congolais oyo kolanda émission oyo na sima to oyo kozata ya kolanda ngo boye ndeko oza la conscient franchement to mise tellement na bonzambe ya solo toza ko benga pasteur Blanchard na pona kosala na nité aza moko oyo atelemisaka ala soda ya Jésus Christ dans Nazareth ya buna bitumba ya nzambe ya za bilote o ko wela bilo mokilité. Est-ce que vous imaginez pasteur a liboso a ote yo a ebiso okota lola te yo pe otelemi olobi amen et ça la manengo wana ndeko na ngai le roi yemo a bien okota lola oza aveugle tous aveugle te empêcher biso to kota oza aveugle te yo o permettre yango ndeko na ngai oza na bana oza libota o ba kenda lola ba jeune prier ba semble ba nzambe ayo ka bango me yo lobi ke amen to kota te to ondimi amen pe vidéo étable partout. Tiki te nzambe alola amona bino to ko juger te mais oyo bino bolobi eza bino na église wana bino ko sambelaka mais nzambe da mona bino
mosala nzambe ta eza yo ya koloba oyo kopesa opesi ba verset mibale maloba oyo kopesa ba ndimi o mosusu ba ki dosi oyo kambaka bango na o ba pasteur mosusu bakambaka bango o me kopesa bango kolendisa bango moke conseil ka topesa na libota na nzambe bao balanda video wana en tout cas bozala dessus te ntango bozomona makambo nyonso esengeli tokomisa nzambe parce que c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Amen. Nous sommes au temps de la fin totangi verset a bible elobi bakoya kointroduire na kati na bino bafaux prophète bakoya na baprophétie bakoya na baparole bakoya na maloba mosusu te bakoyaka na maloba nzambe mais objectif na bango eza mpona badétruire oyo ezali kondima na libota na nzambe ndeko na ngai kolemba te mpona bapropos ya un antichrist, un agent du diable, un disciple du diable oyo atelemi azotenir bapropos ya ndenge wana parce que ye moko ayebi aza candidat ya enfer et alingi empêcher libota na nzambe mpo bakota lola te. Non, moi je viens contredire ces pasteurs là et je viens dire pendant que tous les l'émission oyo les Congolais entreront au ciel. Ba Congolais ba kokota na lola ba o ba se repentant sincèrement ba yamba yesu lokola nkolope mobikisi na bango e ba zotambola conformément ndenge makomi na nzambe lobi ba kokota lola parce que c'est pas ces pasteurs là ndé mutaza na clé ya lola pona kokotisa bato to pona kokotisa bato te mutaza na fungola ya lola pona kokotisa bato na bokonzi na likolo za Yesu Kristo akufaki ne koloso pona biso. Vraiment bien aimé, on nimela ces pasteurs-là. Moi, j'ai même des réserves, il y a combien de pasteur. Quelqu'un qui empêche les gens, bakota na bokonzi na likolo. Vraiment, loko kana osenga na bandimio basambela kana église wana. Église pareil, pasteur aboye, azam mutu bokonza la pembeni na yete. C'est un agent du diable. C'est un ennemi. Il y a des chrétiens. C'est un ennemi de l'église. C'est un ennemi, voire même, il y a Moussala, oh, Yesu, Sala, Nekoloso, voire même pour les Congolais. Pour les Congolais. Sois courage, tellement, continuez à sembler dans la vérité, continuez à gêner, continuez à bonde, continuez à commettre sans âme, mais au cas où une église à pasteur, en tout cas, désolé, et là, on a eu Sabino, vraiment, vous sanctionner pasteur. Que votre pasteur soit sanctionné à comprendre que vraiment les propos qu'il a tenus est juste à l'égard, il y a peuple oyo, il y a à Kambaka. Donc, c'est un pasteur à mérité à ça la repentance moko public. Repentance moko public, na ba propos oyo à tenaki. Ba Congolais baza batumala. Ba Congolais baza batumala. Avana na bikolo mususu te atuna biso to vana na bikolo est-ce que avana na ba Camerounais ayebi makambo lekana mila ba Cameroun avana na ba Ivoirien ayebi makambo lekana mila ba Ivoirien il est en train de dire des choses oyo peut-être dans la maîtrise na ngote hein Congolais to yebiye azana ba marque na ye tout ça mais Congolais za mutu malamu et lelo ce qui Congo surtout Congo démocratique surtout da victime il y a makambo tozo vivre lelo parce que à cause de l'hospitalité na biso hein il y a memi biso na situation o toza na lelo que yo tellement ba ke Congolais za mutema mabe mundele pe mutema mabazali hein ma mindele mutema bato o détruire mokili o ba poma mokili o eza bana eza mindele ba o ba bomi lelo mokili na coronavirus est-ce que na kata plan na bango na Congolais za kata Congolais za katete donc yo ozo appuyer bato bazo détruire humanité bangonde bato mala Congolais soka sombi moi la mana ya sali moi fier na ye mutu babe akota lolate non c'est un méchant on les a passé en tout cas pour la pasteur les a passé mingi en tout cas pasteur Blanchard na décembre oyo na habité na église de Sion ceux qui bo organiser pe milulu pour biso toza na milulu na habité parce que tu dis que na moment oyo eza bon comprendre pasteur Blanchard Maele eza na kotala nenge musala ya nzambe esalamaka musala ya nzambe esalamaka na motema na bolingo po azosalela yango mpona bandeko na ye nzambe apesi ye temps ya kofanda place moko ya kokamba libota me omona moto oyo okambaka libota obanda komisa maloba ndenge wana eza malamu te yango osanti musala na nzambe atake soda oyo ayebi ke non musala oyo papa apesi ye yango wana donc pasteur oyo azala wana neti omoni papa papa aboti bana bana oyo ye moko aboti me aomodire bango bino bokobala te
bino boko bongate bino boko kende liboso te papa boazana c'est un sorcier c'est un sorcier oboti bana mais tu es en train de maudire tes propres enfants que boko kende liboso te boko kende yo ko tutala yo d'abord ko bala te mais c'est un papa qui est sorcier et sikoyo pasteur c'est un papa oyo kamba milimo et sikoyo otelemi liboso bana oyo ozokamba oyebisi bango ke bokota lola te siko musala église ozandoki musala osala eza juste mpona ozwa badim baofrande to nini moni ke eza normal te eza mpasi bandeko na nga soki bokolanda message oyo topesi awa eza na ntina yo mutu congolais oyo ozali na kati ya église ya paster wana toyebi te église nini mais vidéo oyo esali émission c'est 7 millions de vies oyo bato bomoni mais oyo biso tosali awa nayebi te soki osala combien de vies mais tosengi bopartage yango na ntina yo congolais place ofanda na kiti ya église wana omitala place nini ozali bokonzi ya lola nde towelaka biso tuna mokili awa nyonso totikaka toyela nde bokonzi ya lola sikoyo yo babi okota lola te okende wapi ndeko na nga yebela luka place ya nzambe azali mpona ntina ya libota na yo mpe bokonzi ya lola okota yango na kimia yango tokotuna paster natunaki motuna na moment ya décembre oyo na kati ya église Sion soki boorganizaki nini mpona bondeli mpona libota ya nzambe. Je pense que toza na bamilulu oyo tobongisaki déjà depuis début ya mois de novembre tolansaki 2 mois de prières intenses ainsi que efficaces ya bajeune prière ebandaki depuis début ya mois de novembre et tokoclôturer yango na fin du mois ya décembre oyo tozoparler sur thème oyo la prière est la clé de ma victoire. Libondeli ezali fungola ya elonga na ngai et tochaki thème oyo pourquoi parce que le Saint-Esprit nous a inspiré que année 2020 bato ba qualifiaki yango lokola année moko ya corona bato bamonaki yango lokola année oyo eleki mabe na ba année nyonso mais biso totelemaki mpo toloba ke toyei todefie mopepe nyonso oyo ebimaki na kati ya année 2020 biso tozocroire ke ndenge bible elobi vaut mieux la fin d'une chose que son commencement soki année 2020 tobandaki yango mabe tozotatola ke tokosukisa yango elongo na gloire ya nzambe tokosukisa yango na victoire ya nzambe breve année na année oyo 2020 bato babali bato baboti bato basombi bato batongi ezalaka année ya coronavirus te et le diable a voulu inculquer la kata mito ya bato ke ezalaki année moko ravagé kaka na coronavirus et je pense que tozala une série ya bajeune prière tobandaki et tozosala baveille tozosala banuit de prière mais lokola tozala na confinement tozosala makambo nyonso toujours en live to na baaudio en ligne. Ah ok, oza kosala bosala ngo mingi na page Facebook oyo bakomi Sion, église Sion Felande, hein? Église Sion Felande, c'est là où tout ça va programme na biso nyonso et tout ça chaque mardi de 19h30 à 20h30 et chaque mercredi de 19h30 à 20h30 et jeudi tout se connectaka à partir de 18h jusqu'à 20h. Et ces derniers temps, vendredi, tu as beaucoup plus dans la nuit de prière à partir de 23h30 jusqu'à 2h30 pour clôturer la nuit de prière. Vraiment, quand on participer dans le programme, toujours avoir des témoignages. Vraiment, ça m'a donné ça la vie ya peuple. Amen, amen. Bande konangai, mes sœurs, mes frères, en tout cas, Église Sion de Helsinki, de Finlande, Ezali. Eza na ba parce que ndeko na place nyonso ozali losambo nde arme losambo nde protection. Pasteur Blanchard aza na église na ye Sion wana eza église monene na kati ya Finlande na awa na kati ya mboka Helsinki na Finlande ville ya Helsinki. Donc soki yo osekoneta na page osekoneta na page ya église bo s'abonner massivement bientôt pe ba ofungola baza pe na page na YouTube na chaîne na YouTube na ngo baza bientôt kofongola mamwebele oyo bino pe bandeko oyo boza pembeni bolanda pe Pasteur Blanchard oyo aza kokamba bato ebele olie bokende pa ya Pasteur alobi kino bokota lola te boloko Pasteur oyo bamabino na lola po place ya bénédiction ezali nde place bato bakendaka ndeko na ngai tofongola mitema ete nzambe na biso ntango koya minda na biso epela po tomona bokonzi ya likolo oyo nyonso ya mokili tokotika yango yango topesi bino na moment oyo
Na pesi d'abord merci na pasteur, l'homme de Dieu, na moment de confinement, mais na benga ya toujours pour nous répondre à l'invitation à biso. L'homme de Dieu, merci beaucoup. En tout cas, merci Papa Emmanuel. Nengepe au pensaki ko benga biso to ya ko sala émission elongo na yo et merci vraiment Nzamba pambola yo, pambola chaîne na yo nyoso sala kende liboso parce que ozaka na souci ya musala Nzambe po ekende liboso oza muto ozobunda pe mingi po milimo ebika vraiment toza reconnaissant na ono sozo sala yango wana fo nde balobaka na anglais tozala together donc tozala ensemble biso na bino po tocombattre lokola neti bato oyo bapaster oyo bazoteyake bandimi bakota lola te bakongole bakota lola te donc lokola alobaki makambo wana na média il faut bino mpe bozala po biso mpe totalisa ye ke bakongole bakota lola kutu eza biso bato ya liboso bakota lola ya bakongole eza bakongole donc soki ke ayebi makambo ebele te sur le congolais kina kase terre en tout cas asala makambo mosusu asala makambo mosusu atika bakongolais kimia et je ne pense pas que ce pasteur c'est un congolais, je ne pense pas. Je ne pense pas. Libota na Nzambe tozaki en harmonie na pasteur oyo tobenga parce que faut benga pasteur au sentir à l'aise. Pasteur ami qui dit ça ka, ba pasteur musu faut que oluka ye na mais maza humble. Asa exemple ya pasteur. Ngai na kumisaka te mais na mona raso omoni na kati ya mutu oyo ozobenga oso wana kino na senti kino na za à l'aise. Mutu musu obenge obi ana bata mbele bona mais pasteur so abengi ye. Et ça, et musu na oprogramme yango te. Et musu ngala kati na ngai esprit etinga na benga na obenga ye pasteur bo mona ya liboso na sala kine mama na benga ah pasteur na pour ça émission mo na sala mais il faut osa pembeni wana pona tala komba ya Nzambe kaka ayaki ba moto sa émission deuxième émission mais beaucoup mesana kozo émission ya bien na pasteur na ngai asa pasteur oyo na sepeli koza na ye pona ko répondre kutoko ko sunga libota na Nzambe. En tout cas ba na Nzambe nyoso merci beaucoup de partout bozali dans le monde entier. Radio télévision chaîne Abino mais to présenter bino chaîne ya église Sion bientôt beaucoup mon nango na katika ya radio télévision to tia même ba extrait ya ba ma prière na ye o ya prêchaka on na église munene to ko tia bino extrait wana po bomo na keno aza pasteur pe na église munene na kati ya mboka oyo azalaka pe a salaka pe Nzambe asala kati na ye bilo ya makasi. Merci beaucoup wana ekomi mbala suka d'habiter pasteur so pesa tumbote poza na do pesa tumbote pasteur. Bon to pas pesa mbote na libota na Nzambe nyonso ba Nzambe nyonso bandeko nyonso de partout bisika ba Holanda biso vraiment Nzambe pambola bino et puis lokola to comme presque la fin de l'année to souhaiter bino déjà ba bonne fête à fin de l'année vraiment ndenge bokoti année oyo koti na mois de décembre oko bimango na kimelongo na nkolo pe okota na une année nouvelle na kombo na Yesu Christ. Amen amen amen. En tout cas to sepeli makasi to yebi ke biso bana bostra biso pe bana ya Charles Bameko oyo to sambelaka tout moment to tikaka te ko pesa pe Nzambe a pesa makasi pa mosai na ye to ko bosa na te biso tout ba oyo to kutana pe mingi ba sœur na nga ba frère na ngai oyo to sola likambo biso ya 40 jours 40 nuits to continuer to lembate po na moni ko lemeo makasi mais to luka ba vidéo ya ko distraire ba doute to avancer toujours na bon Nzambe asunga biso wana ekomi mukolo ya sima oyo emusu na poko to wasala émission mosusu to tiki bino bye bye.